batona na komo mona siko ba komo comprendre. Oh. Ba comprendre te ba komo comprendre. Po biso to beta musique a otama fufute to lambela ga fufu palelia. Biso to zata inde mo bazara iloko ya sana moti bango walo bango. Ah. Kuta Junior fila leader te. Te na kuta ka. Oh boye mo ka te. Junior fila na kuta ka na waka pa fina biso kaba. Ah. Bon Racine Sunda leader. Na yepe Racine. Ça on orchestre Jean Paty. On a dit chef d'orchestre Jean Paty. Devora. Spiritu. Na bata wana. Sola gango ki matangi sila pa bapaya. Po bongo to bala reba ke sumbe no ba bilamba mo ba oshaina. Olobi? Bato ba mbongo wana to wana musu tangana ke sumba bilamba ba oshaina ba ofsaida mo bifia. Messieurs et dames, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle que vous aurez l'occasion de suivre cette belle émission. Awa Bisso sur Miss Girl Télévision. Je vous dis déjà bienvenue sur l'émission le plus suivie de la capitale de l'Afrique, du monde, Awa Bisso, qui est toujours présenté par Georges Chimba, Miss Girl artiste comme d'habitude. Merci donc Brosala de citer parce que Awa Bisso, c'est l'émission que vous avez choisie pour vous informer, pour nous repérer Sabino actualité en temps réel. Merci à tous les abonnés, merci également à tous les partenaires de cette émission. Merci également, là je vois Yarobi Visor Aiglé en direct des Congolaises. Merci pour vos soutiens. Merci également à la personne qu'on appelle le déclarant le plus crédible, Pablo Kini, en direct de Paris. Un grand merci à Givenchy Rich et big dédicace à Ben Willy, les Gabonais, le chef fantôme qui sourit. Pourquoi ne pas aussi penser à Charlie Louboya, grand prêtre en direct de Paris toujours. Merci Charlie Louboya. Dans mon message et ça là bien. Merci à tous les amis. Il y a à Palanca, là je vois DJ Boyka, Barcelone, DJ Babi et DJ Billy, célèbre Rouaga, chez le boss Junior Boula, Rouaga, na discothèque Canabiso, et puis ça Valère na Palanca, et puis Junior Boula, mon ami. Merci les boss, je suis très reconnaissant, merci pour vos encouragements. Un grand merci aussi à la personne qu'on appelle Patrick Petit, messieurs les docteurs, en direct de Kinshasa. Comme d'habitude, je suis sur ce plateau avec l'artiste musicien très talentueux et vous allez le découvrir à bientôt sur notre plateau de Awa Bisso na inaïb sanabandeko nyonso oyo ba linga émission Awa Bisso était G5 production eza ko disposer sala lokola ya vidéo, c'est-à-dire aux artistes aux besoin sala ba clip ya bien, aux a besoin ba filmer mariage na yo, ba filmer anniversaire, concert, conférence et oignon c'est les prises de vie vidéo na ba clip mambutu, c'est-à-dire bien G5 production ba on vraiment bazo sala ngo bien tala libanga ba mona ki pamba yango lelo et simbi ndaku Miss Girl ou rien, car tout le monde est d'accord, mes amis des Congolaises, balobi Awa Penza et Zara Bisso. Merci na Patukia Malimère ya Lemba Congolaise, Peggy Mouna, Papa Sika Sika, merci aussi na DJ Fogu mon ami. Pourquoi ne pas aussi dire un grand merci à Pochi Luanda, Maître Boloz et à Papi Pilelou. Papi Pilelo, c'est-à-dire aux na maison, aux na le moro quelqu'un qui produit moro sali, aux na posto le belango, benga équipe ya G5 production, tout ça la publicité est bien et ça leur paie bien promotion aux artistes, bah ça la promotion ya ba clip na yo, benga biso toujours tout ça lango bien. Mesdames et messieurs, comme vous suivez toujours votre émission Awa Bisso, je vous signale que on est sur ce plateau avec l'artiste et musicien très aigué du swag. Donc à qui j'ai dit déjà bonjour et bonsoir l'artiste. Bonjour Awa Bisso, Miss Girl TV. Ngara komi komanga mugile linga sebongo. Ngara komi komanga mugile linga sebongo. Oya lobi, oya lelo, moke senezalidi. Ngasi eloko mokona, kosenga na yo kobosana te. Bolingo eloko malamu, esengaka fidelité. Bolingo eloko malamu, esengaka patience. Bolingo eloko malamu, esengaka boyokani. Nongi nazalaki mabe, ebongaki yo konseyenga.
tangina nalaki mabe ebongaki oyebisa ngai pourtant nasidaki nga na yo mapwa Tokobalana na yo Tokobalana na yo na yo Merci du swag, très aigué du swag. Comment va la santé d'abord? tafala tafaze ndengangana lobaka malobo na tikila o journaliste monene ya mboka. Merci. O bango nyonso bakomati na bandule na bango balobelaka tafala tafaze. Bango nyonso na ndule na ba comment le bakaka? Mais kasi ponga guide suprême na bango ya génération oyo ti. Toza non e bandeli. Yo guide suprême ndeni. Yo guide suprême na bango nyonso. Quand le guide suprême ya bango nyonso vraiment. Baebi. D'abord, tout cela non yo momuke, ça fait vraiment très longtemps que tozaki na osusute bandaki pena moi si là c'est les gars net moi trop. Boni makambozo kende ni. Bon, nazalaki silence wana vraiment na banda ko travailler ka tindika tsakal. Merci single oyo batu bazozi la monde entier tindika tsakal vraiment donc ils apena na mato ya batu. Ya on mona sala mo ko bomba moi moki. Tindika Chakal et ça Maxi Singer, c'est ça? Maxi Single vraiment. Ok, et ça combien de chansons? Maxi Single wana to wana nous na moment autosala yana trois chansons. 3 chansons. 3 vraiment. Ok. Manaba titre nini? Bon, tout ça na bakateli voisin mondelo. Olobi? Bakateli voisin mondelo. Bakateli voisin mondelo. Nani ni sous? Tout ça na isakola ya mawa. Isakola ya mawa. On a embela patron héritier Matukama. Na Tout ça na mutuka segunda mawa yaka na vexement complété. Mon titre nze mumulai penza boye. Mutuka ya segunda mawa yaka na vexement complété. Yaka na vexement complété. Ya kokukatia. Pour bakinois banani tout mon pona nite suki na ka mutuka segunda mawa. Et pour comprendre bien te. Vous comprenez que mutuka segunda mawa ezana sens te et yaka na versement complété. Te na kata nze monde bat boyo yeba ke no te mutuka segunda mawa parce que yaka na versement complété. Mais titre ya nze mboza na kaka mutuka segunda mawa. C'est mieux non? To sali bongo parce que ba ndeko o bazali banda. Ba ibi portugais te ba découvrir vraiment te. Ah OK. To sali mixture ya deux langues. Des langues lingala na portugais. Na ba portugais na biso ezalaka ya ba yakuza o ekalaka so ekangi pilike kangambala mo. Kalang quoi. Kalang. OK. Très bien. Alors, et sa première Maxi Single Oyo lancé ou soit déjà aux ba blom sous déjà bimisa quoi. Bon, dans les débits pour nous la guide suprême na bango. Na esa ko ya ma auto embelaka héritier Matukama. Très bien. Et le bon biso vraiment na mon frère moi héritier Matukama joyeux anniversaire et dans la part des très équipes de Swag extrait là d'Angola. Donc le go bomara na producteur pourtant na producteur bango tout bando linga zalaka et mutuna yembela bando linga zalaka ya bango. OK. Mais ce qu'on a dit on a moni des gens qui à comprendre que makambo eza koto vraiment. Oui, bigé bat réclamer trop, zara moi mbanga trop, très aigué du swag. Qui est derrière toi? Ni ça que vous allez moi, hein? Vous allez moi trop sur na yo quoi. Ils ont musala. Ils ont rappelé politesse, ils ont rappelé musala. Musala. Musala ya motombola moto vraiment Miss Girl TV. OK. Émission les plus suivies na capitale Amboka. Très bien. Et bigé zara biso non? Très aigué du swag, prêt à répondre à toutes nos questions. Le lobnato solano pembe. Il y a un bezate quoi. Pour te vendre zela yo. Pour ça la biso bien. C'est-à-dire si d'aller déjà na ba fan na yo au bota la yo na minutes oyo que tu reçois la pembe na awa biso lelo. Ah vraiment de swag le loro bomba te to so la pembe. O ya na ba question mutinda dans message. Ko musique la retourna moi. OK. O ya na ba question er yango vraiment pour na mona des émissions auto sala kala. Batu muso ba gije na ngazolo ba bien. Batu no bango caméra no pena yango bata la yo ebisanga bango. Batu ba lo ba yo te gene na lo ba bien. Vraiment to se suna posa na donc il faut ba singa ka yo yango moni ke le lo lisu vraiment na na awa biso. Très bien. Boni ba yiro na biso kuna ya sapu. Balobi yo mtoza leader ya kuna mpanzwa na tout quoi yo mtokanga banini nazala leader ya mboka wana ndeza palais nanga. OK. Wana palais pour kuna batu bakota te. OK. Parlons de votre maxi single et vous allez lancer quand? Est-ce que évolution zo kenendeni d'abord? Bon évolution ezo kende na maxi single tindika tsakal artiste azo bunda na effort na emo propre effort na emo vraiment
toza na souci ya qualité ya clip bien toza na souci ya mélodie ya bien yango mona artiste adozaki na vraiment moi activité concert na ndo beta te po eza orchestre mo ba fanatique balinga yona ngena site la bango pena na tindika takal po ça la moi différence mo na batu oyo basala moi ko confondre na Luanda bon kitoko oza lancé en gros non ebidati obimati bon mais ça déjà na 3 titres je crois 3 titres non na 3 titres na batu nyonso oyo yembeli basombi banzembo kosomba soit tozo yemba ka pour surprendre bango ko yemba ki bango bato yango ona yembeli eza teke bato yango tozalaka na bango tozalaka na bango mais nazomona vraiment bazo comprendre na vision na ngati bato yembeli ba comprendre vision na ote pour ba musicien Luanda ba memo bango déjà na ba genre wana ayembi nzembo atingo na palais ebetaka pa na bango ngai soki siko na moni vision na kande to banda projet na ngeta ke jeune qui distribue la musique ya Luanda na moni oka to kende na bongo vraiment na zana on prêt ko lâcher ba faire ah bon sikoto yo moni déjà que bato yo yembeli ndé ba comprendre les valeurs na ote pourquoi ne pas choisir peut-être baton soso ba rose à l'intéressant ceux qui ba titre ça est bien banzembo ba test pesa est bien te banzembo c'est belé bato na ko mona siko ba comment comprendre oh ba comprendre te ba comment comprendre pour biso to beta musique o tama fufu te to lambela ga fufu palelia bato ba tala biso ba bazo baté du swag ba do comprendre te ba comment comprendre mbamo ba comment comprendre quand ton émission boy kasi ba timbeli ke ba tusu ba beta musique kasi ya tama fufu te ana gelu kila bana fufu biso to beta musique wana ta musique ali TV moi j'aimerais bato ba tala biso pour to kota siko na mozindo ya lisolo j'aimerais proposer biso no o emera biso no nzembo ya camion ya mutuka ya segunda main on peut j'ai deux Mercedes ah bon grand mécène en Mboka vraiment vous comprenez toi j'ai deux Mercedes et lumbe non lumbe voilà mutuka segunda main et ya na versement complété très bien j'aimerais que si mando notambolika na simalelo bapesa biso no moi soupe moi couleur ya chawana pour essayer ça batonner sur balingara émission awa biso c'est ça donc je dédie cette chanson cette belle chanson mutuka ya segunda mau et ya na versement complété à Toto Mbelu Kalonge la fille enthousiaste na PCP Mbotesiga na big et ça les plaisirs na dédié en OP et pas ya maman Hortense mo grosso manette ta kikolo vraiment toyo kana no mutuka ya segunda main et ya na versement complété voilà mes condoléances na venanga soba de soba le boko pesa ba katarate soba de soba venanga soba de soba avant papa sukate les plus riches vieux ça rappelle que ceux de ceux qui keleli moi makambo na mona ka kofeli maman mes condoléances de ma part des trésoriers de ceux qui talaka na TV vraiment vivre vraiment oyo sala ka nini na leki na vraiment tozole l'ensemble na ko lo bayi na fo ba tie instrument to beta wana OK oyo za orchestre na vraiment to ka mutuka segunda mo toleka j'ai des Mercedes n'économie à vie na bandi pena boule na buka kutwanga ke sipona salaba projet vinanga malheureusement font des risques et côté si ba complication et belle si motu koswa na boule na somba mutuka ngonga na somba zokeza ya segunda mau motere kutaki mbambala karaka sende bapa kwa la couleur Mercedes puna mutuka na somba ya segunda mau ebi makaya moko ezonga karango ya kotindika dala mutuka ndenge yokomonyokola motu na ngai baope bayebaki motu na bakolo te bamitie na distraction bakomyoseka ngai dala mutuka ekomonyokola motu na ngai Gédéon oh mutuka segunda main premier ya kana vexement complété soki abimi toujours premier ya kana ngosena ba problème mutuka segunda main va mimata mutuka yo silisinga lolendo
obimaki yo moko komi kozonga na yo ya kotindika mutuka segunda mwa ovamimata nakoma komanyaka telanga moto na balabala okomona bato nyonso bakolekanga po bafere nga nasalaka o ntango nazwaka motuka lolendwango ya nani bafere ngo ya pamba mutuka ekomi omesana na ncofa ya jenga soki napesi shofer mosusu vexe memonanaka te lolendwango ya nani misikali yoka koto lolendwa pamba soki nalandaki conseil ya mama na bana nasombata mabele po mabele epolaka te. Très bien, nous sommes de retour avec Trésor, Trezeguet du Swag. Hein? Trezeguet du Swag. Une très belle chanson. Test, on a vraiment... Ils ont un message clair. Que maman personne qui conseille que dans ce moment-là, où tata mabele pour la rater. Banzembo yo moko okomarango soit osomba pena boko somba. Vous en avez bato travailler na bango pour na ba chanson nyonso yemba. Te na moment opena tindika tsaka. Na mutu nga vraiment nazana no na posa osomba nzembo te. Très bien. Posina sala nyonso gidi si premité. Oso sala Luanda sina sala nyonso. Na ebaka kelele banda ko contester. N'habité, on va pas dans les gens comme non, on habite non comme défaut, c'est-à-dire bah musicien mingi, il y a Luanda, ils ont bazana moba qui bango moi mingi, on tout a danger, mais on arrive pas à quoi, nani aleki nani azala danger ko le kabaninga, mais yo na yo qui quand même, ta fala ta fazer ne mo lo bara, va ta contester, c'est-à-dire mutuka secondement. Déjà c'est bon. Oui, mais là moi j'ai des Mercedes, c'est ça? J'ai des Mercedes, c'est Lumbe. Il y a balé qui bon retour au pays. Et si Ayoka qui en haut? Bon, via Ayoka qui en haut, mais non, on a l'air moussou. Bah 12, bah tu vas zarapé, mais la vie pour vieille bah Zembo là. Franchement, avant d'après des journées, on avait autant de la carte vers ma moto cassée. Gundama, n'a qu'à moi pour public payer bah. Oh. Hein? Et là on a limité mes publics de Yembango. Et ça c'est une chanson promotionnelle et album. Et il y a Marseille single. Très bien. Donc beta beta on dans un concert. Sur un concert sur bateau qui ont été vraiment bon ça satisfait. Hein? Au kaka papa na treomia qui bat tout est biso toza différent et tout monde ka segunda mort. Tout mon Rodrigue ba charge masananga mona potatongo. Obidu swege moto atanga na kena ngamikili ane oyo kobosana te. Mutuka segunda mo ba Eder Makulu ba leader Miki ba vina ngai Peshi Grand asinga mutuka segunda mo Trezeguet du Swag yo yemba ba chanson na yo moko interprétera te alors so mutuka si biso to laksa différente interprétation kinga ça na pe ma plein na interprétation au la taramen mingi kazaka ya nani na la ba kazaka ba te dele lokola oyo lingi oh ngana lingi oyo lingi so sala ngona émission passée te wana tuna ro idole na yo oyo ngana lingi c'est-à-dire oyo ngana ko poni londe yo ko lata yi yo to yimbi sa po public ya mona do yo za limité te Vous allez regarder batum sous bazar, tant sous Patrick Beckham Angola, te va faire Angola. Oh, c'était ça kala. Batu boli ngaba se tromper ka pour ba moni matite bimi asika. Olobi? Oyo. Azan c'était ya kala batu baso se tromper ka pour ba moni matite ninge bimi asika. Munga manga ndeza la kate. Nzeki mo boya ya kala ba matite kwei mbule beti. Pour matite bimi asika. Batu siko bali ba se tromper. Nzeto ndete ça asika. Mais so dali pena na kati bato ba ebagi nzetango ba connaître. Nzeto fomeza kala. Est-ce que Kolo Nzembo d'abord azolo banini? Pour Nzembo oka oyemina no ya liboso. Bon, le quoi tozana awa biso? Très bien. Vraiment vie na otaliso makambo ata sa pour déclarer. Vie moi do ba salele ba Nzembo Nzembo eleki mutuka segunda moya za TV. Mais tout le monde ngopé na ba est vrai. Na koka na ngobeta ve matolo te débat musuba ko senga ke ba mbongo olia. Ya ba fufu Ba trop.
À mon café, j'ai dit, Mercedes, bonne migolo, zoli, t'es sur la mon vieux, salut mon vieux, ah, comment ça va? Ça va bien. Bon, et qui est bien, ce qui est bien. Mais n'habitez le roi, tous en a habité sur la va faire, on habite vers le talent, ouais. Bah, teste bien, mais il faut la récompenser quand même. Au travail, aux en producteurs, soit au salon, on a FO perso. T'es non travail, puis on a FO perso. FO perso, yo comprends beaucoup quand nous les zégués du swag. Parce que moukia mwe utawa puis vraiment ba producteur bazate ba mécène ya keba. Moukia to zora, pour biso to ra biso tende mo balaga, eloko bango bazana ngote ba lo bango. Ndenini? Biso to za tende bango bazara, eloko bazana ngote bango lo bango. Ah. Biso moukia uta na salon du swag. Na kai sipe lelo pe na singi pe na pa na Miss Girl TV. Faut taper bateau à mon appel à monter combat moto ça na balabala tout est différent. Bah c'est déjà garçon on a tonton on a le barané fort ça rende mbanga na musala Miss Girl TV tout ça kana na bandulete mon frère na musala et te ke mbanga ngo ya pamba longa bato na musu batambo ya ba lo baga otunia yemba tanzembo faut la so ba leki yemba. Te mikolo to bando ke non bon système ya trésorier du swag c'est-à-dire ta fala ta phase to solo lo yembi ko photo yo kayo ati kapé moi momo boy ko tika la frappa na monoka Miss Girl ko voilà ta fala ta phase trésorier du swag ndenge Miss Girl ya na pimeli bido ngai aya na mambo bele na na awa biso vraiment élévation voilà ko David pa bimana kata zamba biso to komaka kotambola na rumba na monoko na biso ngomba awa rumba na ngola esimba kati oh na ke disa to fanda to mona supersonique mon bébé didi kinwani toi ngalo to za 0 mètre na Kishasa to ko ba donner to tindika na kara lufu brure kompekin. Pourquoi pas tout ça là-bas? C'est faux, archi faux. Trésorier du swag. Lelo oyo nangola et comme appelle non te ye abima pas fulano ye abima pas fulano ye abima pas fulano. Pour le LPR mo boto faire comprendre bata awa biso que ça moto bandi parcours ya nous les depuis Bakisasa. Yo obima pas ya nani. On a sali no parcours non abima te no abima fort na ngamo na leka. Ah o leka pas ya banani ba parler ni no leka au penang. Bape déjà na ba succès na regretta ko tout fort pour mettre Mbata que son âme repose un peu à Kufa. Oh ça la accident ndé ko na biso Bercy moi là. Mettre Mbata. Et pour jouer à la salle test pas tout ka loji to zana ba mettre Mbata. Nakuta bande ko nga ba bina filé. Nakuta ba runde ko nga ba Robinho Mundibu. Nakuta bande ko nga ba Diego Milito. C'est ça. Après wana yo ça sous parcours. Pour les gars, moi j'aime beaucoup les gars, moi en train de faire full boss bien affilé. Moi 12 mois, il y a des salaires. Moi 12 mois, salamana, t'es prêt à l'inga, t'es gépé, moi j'aime beaucoup la Bouddha et comme Balak Sangaber, t'es en tindigi bien affilé. Dans moi t'es faut n'a vendre na palais. Ok, pas la coste. Pas ni ma faute j'ai sali. Mon vieux, moi ingamboka, n'a qu'à la virgule. Virgule papa tellement schéma makili ala moto vile wa de poto na tangana autika biso umila na bisipe na CG buka sa vinga na vena on a parlé on a dana na balé vina ngeri ngoma popcorn mon bala jula de Luxembourg vina ngabite petit côté na nzoto zo bima ta moto poto za kana ode na parlé na ok passer le scrum. Parce que le scrum papa nous kutana na bale ya administrateur venanga kawashi bana kwimba nyoso ba ebi nga ba bengisa ngande ba bengisa ba joueur na mboka o yona o parar na Luanda tango parar na Luanda oye okuti ba leader pe bazaki déjà bien était l'époque on attend okomaki dans l'époque on a ba leader bazalaki belé to emba olobi dans l'époque wana ba leader bazalaki belé tango yo combien Luanda ozana yo ozana na combien de temps ao ngana beti na Luanda depuis 2012 depuis 2012 ça dit depuis 2012 déjà okutaki ba leader natanga ba kombo si soki déranger ote et ça le rotin na fingi mututin tanga ba kombo ba okuta déjà ba leader Tripason okuta déjà ba leader Ketimba okuta déjà ba leader Romario okuta déjà ba leader J3 okuta déjà ba leader Junior Fila T
fila na kutaka ina mbigiate ngana Guide Supreme fila na kutaka ina waka waka pa vena biso ya kabate misgal ko sekate vérité pena eza mandogi te eza TV bongo li suivi di na capitaine nga na sale émission na TV na émission on a lega nga mbala moko na kuma osolo na ba JR Muyai OK na kuma osolo na ba vena nga Georges Barbosa na Evandi Sangana ba ingénieur Nzoko Evandi Sangana ba vena nga ba papa Mobimba Kilamba Kiaji leader miki motema mama Nicolette Madelena okuta junior fila leader te na kutaka oboye moka te junior fila na kutaka na waka pa vena biso kaba bon Racine Sunda leader na yepe Racine bon on a sina kutaka ba leader te Racine Sunda pe na kutaka na waka wana ba wemba pa vena kaba je dis la vérité mon frère oh okuta ba Devora te ba leader Devora pire ça na kutaka pa Jean Pati te Devora na kutaka te wana pe Jean Pati longwe na pa J3 et pas Belgado ayo benda ba Devora Duswegi aussi les toza sérieux non pas sérieux toza sérieux okuta Devora pa nan bon Devora na kuta ba ona ba makamuna ba ona ba vena biso Jean Pati Aza na orchestre Jean Pati Aza na orchestre Jean Pati on a dit chef d'orchestre Jean Pati Devora spiritu na batawana na batawana ba mona nga mutu mwa mukina boya kilide ba konzanga na boya batu ba konzanga ponga na ga dana kilide Guide Supreme ma génération na nyos si ça otanga ko si ça otanga ça dit Jonathan na yo déjà okuta Jean Pati aza ila leader non te Jean Pati wana alongwe déjà na pa ya Belgado pas Belgado yongo changa double Jean Pati alongwa et pas Belgado wana Jean Pati leka ya kutanga bon Jean Pati ngana kuta ete Jean Pati za mona wera soni mona wingite alors on pas wera te c'est pour le bela mamba wenge vena nga ko kendango pa kala biso to ibagate nga kuna ko découvrir ki vela na wenge na kala na mona ba image mon jour mon via publier mais vele ga pa la na komiki ça andoka nga mana ba jinya ko Belgado azari musicien ya Belgado te mais azaki kangono chirecha junior Belgado poa bongo te nande yo lobela na nga na yebi bongo te pona musique yo yebi ndeni ka yo sola ka ngo yebi non OK c'est comment na ba des leaders Jean Pati azari musicien junior Belgado na batana nga na mona bango bando travailler ba Belgado problème sou batu ba mona yende nini te na kuta bango na ba Belgado siko yo tongo ye okuti baninga quand même ba o bazari ba leader c'est bon o bazari ba leader te pourquoi ne pas penser peut-être ya okuto orchestre mo bu présent na orchestre msuzu ba net na mo makambo à l'époque tongo yo yaka batana na mekaka o meka pa nani tale mise bu le swag o meka na orchestre nani batana na mekaka et pas nani na o meka pa ya Ali Jabi Mamba 2012 très bien ana doina bango maestro kala doina bango na utu batu musuza na utu bazate 2012 na okuta babula si on a benga ngali pour chant c'est un terme à succès na beta pe concert pa Ali Jabi rete po vision na ngani na ndo lingela na mona ngoka ki kuna pe et concorder te na vision na ça peut yo telemelanga babidu swege muta konza ati il faut si maman ndoki obundela biso eza batune batindika okoma leader mais ezaki ojumo zeno tana hote bien formé tina olonga Kinshasa bato so baganga kaimba kwemba motu parcours ezaka teke asala vocal bato baga tenga na tala vocal te siège wana kombo na mouvement na ata secrétaire à mouvement oyeba yo passer l'autre là na JC Kabobo pas Didier Lacoste toi là na CG Bukasa ngana lito sa ba mobo oyo mo luba ça dit ta fazi j'aimerais que yo mo proposer biso nzembo yo ko yembe na biso ko za interprétation ozo moko ka ba chanson na yo pour bato ba la eza pera te ko zo loba pour bi ba ninga ba yemba kati nga kutu bato ba yo kisala ki danger na plateau na olinga bango suste na lingi so ko loba danger faut la biso ki danger yango peut sala bien pour awo za biso o proposer son nzembo ni to la musande TV et ça ko la ma pour interprétation d'abord ba beta ngoti
ngana na souci no ya tindika tsakala place vina nge telema tola msani esakola ya mawa lisakola ya mawa on mbela master nge héritier matuka na full boss atana pe koto OK héritier matukama c'est-à-dire papi pilelo oka penzembo oyo ya héritier matukala matukama pour ça moi classe alingana be bisa komona très bien merci alors c'est parti toyoka yo bongoto continuer mission pour ça la tout bien quoi esakora ya mawana motema nanga héritier matukama ke atikinga na motema pasi namoni lokola badepelinga malila laska batransferango lelo na Luanda ya sono mona bolingono mwana mama mache kwata vraiment très égale Dizibaya suse salemi na mote maranga Yesu na ekulu swabela keli elina basabatani bongo yanga héritier matukama na lelango epa ya nani ata bolingo ngo komi konyokolo nga yebake eza nango bowumu te Nelson Mandela beta 27 ans na boloko suka bima vraiment très égale tous les gamins introduction Alpha nazozela héritier nazozela matukama nazozela héritier nazozela matukama eza limabe bonimi botika mwana moto pano semble na balabala leta bato oblige ngana tambusa bolingo matukama bolingo monani na miso matoko kasi na mitema te ngana profitaki na tambusa na chauffeur avec ngai destination na nga kufa dolobiko héritier matukama love na ngai sosoni mapanza pulu makolongura na taneli papa te titre eza nini esakola ya mawa pour le bain na ba musicien on va tester bien peneza orchestre ça maloba to monte to beta musicien mo guitariste mo Alpha Solo toleka to kimba mo ça orchestre en tout cas félicitations c'est encouragé merci et ça la bien même so bien obigelo na mboka oyo na ba diaspora tout ça na besoin ba musicien ba redéfendre drapeau c'est ça ça biso bien pour ba benga ngo cimetière ya ba artiste eza bongote tant ba trésorier du swag bazali ba ça ba défense abo ezo ça la biso bien en tout cas vraiment félicitations alors to solana nous moi muke oyebike eute ko kuela biso likama pena munene likambo esali kenga na benga yo mbangu na plateau a biso lelo to kobungisa moko ya ba soliste na biso ya mboka la vie solo paix à son âme. En tout cas, on était là avec des musiciens. Nous continuons à faire ça, les musiciens, nous sommes la diaspora, courage. Et puis que vie de salami mais la vie solo ça qui peut souple, à former et puis batum susu, parce que continuer à que ça la boulot ne longobani. Alors, paix à son âme, la vie solo. Tout ça qui n'a n'enga matanga. Comment cela s'est passé pour nayo organisation et puis marambutu quoi. Et qui n'est ni matanga la vie solo. Organisation matanga maman na désordre. Misalo nda baba désordre Désordre ezaki côté mingi ya côté nini banda biso na studio OK ba jibe babima na ba faire rigola ba jibe na ba faire comment ça na studio babima vraiment chapela micro pour otala yo besa donc bata désordre banda vraiment na studio équipe bato bazaki na organisation ebi bango vraiment na ebi bango te comment est-ce que on yebaki quand même la vie solo de son vivant la vie solo aza père oyo afula fogo solo soliste nanga fogo solo soliste non soliste nanga nga muna fula fogo kanga na guide suprême te le nga na yambi fogo bango na subazala ba leader te batwana oyo lingo tanga wana ba ya bazalaka génération suka na tripa parce qu'on a une génération au guide, c'est moi. Ah bon? Génération suka na tripa.
nga scolaire na yé génération na kumbi bango nyonso na kuta bango nyonso na orchestre. Bon, na keno pembe pour émission déjà né za arabiso. Za tribunal ya artiste. Soki ba fundi yo, soki yimi faut si ça makambo awa. Pour aba tutu ba otala. Soki o imité peut-être ngana profiter na biso ba to bazali na organisation ya matanga ya artiste la vie. Ezaki leader J3 si je me trompe pas. Ezaki icône du dieu Romario na Yatata. Voilà. C'était les trois personnes voilà. Mais comme il y a Trésorier du Swag et mon anité la cotisation. Pourquoi? Oh mon magambo na sérieux batona balenga basi bato toalena bango na moko na groupe na bando ya na zane sérieux mon frère. Et sérieux surtout pas responsable. Mais vous allez derrière groupe beaucoup fait les artistes c'est une cotisation au tchété. Au tchété pour batona baza sérieux. Ngala ve na ngabula se moyembi to sola yango ke matanga sila pa bapaya. Pour bon bato bala reba ke sombe na babilamba mo ba oshaina. Olobi? Bato ba mbongo wana bato wana muso tangana ke somba bilamba ba oshaina ba osala mo bifia. Matanga la vie ba c'est dans commerce. Ils ont une équipe d'organisation, basali commerce, vas-y matin, bon et matin on va les na lobby bato musu o ba no travailler l'équipe wana. Bazanga mambo ça ba beta. Trois personnes attendent le wana banana na za sérieux. Neti mwana nano yo banga ki po ko cha cotisation on te pose à sérieux oyi. Mwana na mona neti tata na mona ida na studio ba so na master na go Hervé Ngango. Olobi? Bazo so na Hervé ba combien la boule déjà au bundalenga tuna du swag na tu contribution la PC non PC te kata na classe. Oh, je comprends. Kata na classe mon frère. Parce que dans ça besoin to ba non peut pas mon monde que na ka boye facilité biso pe bon pour a ezara biso hein. Richi déjà va aider ngai ba chenga pe na photo première photo. Muto tanga kombo awa oyi ba eti ya tata. Vous avez un problème il y a tata. Na cause un problème nae. Ngana niveau nae. Vraiment ngana niveau nae. So nga guide si premier ngale na obeta bango obeta na ba ministère na ba junior belgade. Ngama sana ete Ya tata. Lenga na obeta da ki leader na sa ki leader na mboko mo beta na bana na ba fogo na ba o nani 007 animateur na nga. Obeta na bango. Na regete ku tu zero azate na makambo boye zero ko sidi ka po pesinga respecter. Amankelo na nini? Ase poli. Oh, ase poli mwana o. Mwana oyo na te. Abenga nga mwana nga na za responsable fingi na nzoto mama na nga. Ase poli na réseaux sociaux. Mana mutona mwana ba téléphone mon frère. Ase poli. Pas traiter que bon nini. Vraiment. Nzo na muna sela bango nzela, guide suprême. Leader wa sala ya ba chaîne pour bandima. Oh, ase poli mwana o. Asa collègue ya ba musicien na nga. Ase rosé. Après tout, asa mukolo na yo. Ba fogo solo le rakenda kuna na bif alpha zala non na remplacer. Asa na yo na tata na mukolo. Ah? Yo na tata na za mukolo. Yo za pizza tripat. Tripat vina. Yo za faire tripa. Tripat vina biso. Oh, kasi bino na bino ba pizza. C'est ngai na koza mukolo le toto ba master. Ah, Kola na ba forma sango ana te. Ah, forma sango. Ko mba no bongisa ko yemba te ko yemba ba di baba kana ni moswana na gidi sifre. Ani boma. avec no yemba. Boyo yemba na. Abeta. Elo ba sauver ba teza ba festival ba toki bilongi na biso ba tie bango pour ba monana matanga la vie solo. Ah, c'est du blague mon frère. Nzambi. Oui, puis que ndenge musique kinda polémique musique na mboka o ngana za témoin. Et comme on appelle un niveau ba 10 soko meki yango pa na nga ya. Soko meki yango pa na nga. Ngana za sportif hein. Et comme kazengo ko na suster ayo makia tata na te. Ye azelo kote na kazenga. Babeta wa na kazenga. Bali go wela kazenga babeta wa. Eh du swag. Ah ouais la kazenga babeta wa na kazenga. Très bien, j'aimerais qu'il va proposer son deuxième photo. Tu peux combien de niveau on a avant de faire son deuxième photo? Tu peux combien de niveau on a? C'était quoi au juste? Moi non, bah tu vas commissaire t'es s'il te plaît, vous traitez moi non. A fini nzoto maman nanga. Mon frère, nana masa na été.
mwana bato bakomisi ete eza basampa yo bagilebo bazowe soki adwi atie mwa fishi kote na bango baye batie epuwa ye kobeta ndule ye mo makambo nga nasanga na mboko oyo lwanda nyonso kaka basenge monga cotisation otie na yo mpe te matanga esila po bapaya biso tolinga tosala ono bango basalaki te bango badwi mbongo abarene nango nga eza mbongo mpo na ye yoza bapreuve ke balie mbongo matanga boyo moto oyebisa badésordre matanga koma désordre si to comprendre moto français oyo baseliki sans piquer connaît l'affaire. Très bien. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Je salue Trésor Mako sur l'ambassadeur. Donc, Mokonza 6e génération. Tous en avez la plateau. Adimisa, tout na kato, adimisa na babitumba, journal, tine bembe. Tine bembe, abundaraka. Asa, tabitumba. Ngala bundara barabara te. Kasi on a bangelo banini roko akazenga bubaki no bambi. Master ba Percy Sukami. La commanda Percy Sukami. Master ba champion Kasereka. C'est comme maman wa l'état mais yo do vimbi aux yeux dali tutu bagalu bani. Na beta bali tutu. Ya tata. Bizelo ngana samwa. Rapidement, oui Mickey. nakanisa kutu mofo nakatoti nakazenga nzoka ka bango bato bazalaka ndenge bamisien bazalaka te nakazenga nako découvrir bamisien bazalaka non nakazenga bamisien te na ndenge ye mwana babetelaka tolo mwana oyo ndenge abetelaka tolo nango mobeta tolo bato bakomise bateti bamisien na biso balwanda basampa baobenga kanda basampa oyo bakoma so moto asali mwa fishi na ye aleboki tya epuwa ale moto ana komomanke ndeti babiso dusueke guide suprême ya miziki ya génération nanga. Non, mais la génération là. La génération là, très bien. Olobi et l'homme, vous êtes très important. On a tiré plutôt sur l'homme plus rapide. Bon, tu as des photos. Na kazenga ba musicien bazala raté. Mamou Olobi en moi. Ngam na lobi yo. Na zapele les lignes na yo ata. Awa na zapele les lignes na oti. Ozaki na matanga ya la vie solo au mona ndenge le kaki. Pona yo na kazenga mobimba ba musicien ba roza banane. Oh, pina ba convaincre yo. So ba roza combien? Ba roza combien? Na mona ka ni bale. Non. Ponga alalaki. Kocha micro pena boba yo kaka. Na ebite ke ko le tena butu nga alalaki. Nga kala na butu. Na tongo. J'avais à la indi on a biso. Tellement na ndomo na. Na bato yo yoka yata na butu. Ba musicien na kazenga pona yo. Oya pe déjà kala 2012 style lo. Te bango kazenga pe na mona ndeti Lamborghini. Il faut affronter la koto. Yende mutako za na moni faut affronter koto. OK. Na seti nani 7 fois D. Na 7 fois D. Bon on a mon eba kokunda. Bako za la pena fuba ya kane photo là. Tika bati la deuxième photo. Bon voilà, leader J3. Grand chanteur, vrai ou faux? On a yoga ete. Leader J3. On a yoga ete na kenda kazenga pena toti. Non linga desko na bando kenda kazenga pona mona yi na kazenga ba chanteur bana ba webeledi. Mais mon temps a été en tête de l'organisation, il y a Matanga, du leader. Ayembate les journaux. Ayembate. Depuis il y a-t-il le long pour Yoka été banini. Vraiment mon frère. Na évité na tambula nde bango te baka azali lo côté bato wana aki ko tambula na baba nga sa bongo te. C'est pas mon façon. Olobi basa bato ko tambula na baba ngoni na bapasi na bango. Baba Tanzana va tout sous la bonne. Faut qu'un leader J3 bon chanteur. T'es non na yokaiti. Musique. Non, les journaux sont là les bébés. Aïmbati. Na yokaka faut cette fois D. OK. Lamborghini pe na omona ke na obeta ndule mo kuna ponga linga ba bon hein. Ngana yoka epé musicien sous nani. Régie pardon, tu as la photo il y a Bellhomme. Voilà, Bellhomme. Ah. Tout est avancer, quoi papa. On va avancer. Allez. Il me semble chanter on va makasi. On va une émission. Tata na route na sala émission de biso tata. Na sala émission biso te. Na niveau na été. Il a ba ebi. Biso ça les cas. Pour l'émission les plus suivies la capitale yango. Il y a na ebi que ça. Non les cas. Non tout na. Ça pour la les gars. Il y a comment misé.
aotikala na bakaye so misi akufi atoanotsa na kaya tata toanotsa na kaya s'il te plaît. Mais pas ranking libanda ya kabireza na atenga kanda mwana na biboyi ngana tunio belom artiste musicien wana na ye yo tu mo na été basala bavanti na mona bakazenga na basala avanti niveau mo kana batata niveau mo na batata c'est ça c'est avanti tata luka ko pour vendre abimé na likolo oba luka ko tout monde a battu mususu ba ki compagnie battu ba bimisala ta ba carton tika ko se distraire mon frère et on sort les cœurs on linga po yemba aujourd'hui ko ngane na leki on linga funa ke po bino ko mona ndeti makambo suki la côté ko na be mission yango musique yamba bangwa même si babanga et ça non cher facilite à parler. Vraiment, rapidement, résume une émission la dernière photo pour que tu chutes la biseau TV à radio T. Il y a aussi Déborah, la chanteuse. La fille à question, l'habité, na yoka ki, Déborah. Une petite sœur vraiment, les petits nabiso. Ah ok. Les petits nabiso vraiment. Aïe bara bien. Té. La chanteuse. Ngo kuna ndo yo kanga bete la ngali solo. Déborah. Ah. Je n'ai pas qui qui vraiment n'est pas là vraiment. Mais elle est là vraiment. Tu n'as pas pensé sur mon salade. Ah ok. Pour moi toi la kima tata aïbate. Oh oui bah. Nous c'est qui Déborah on vous attend aussi na plateau à biso yo ça la biso bien. Tant moyo ka Déborah azo yemba. Ozoka Valence a plus de poulet. Na deux chanteuses ba basi. Pour na yo. Nana yemba Des aussi des poulets pas yemba, des Déborah pas na yemba. lobi boyi. Ce qui s'il faut à choisir, moto yo koyemba na pas ba so mibali. Te ba mi bale ba bale kina Na yebi. ko yemba na ba. Na lobi boyi. Ce qu'on a besoin oyemba na moko na bango koyemba na nani. Te moko te ne no poulet fona tindika tsaka pina ko. Il s'appelle Trezeguet Douceg. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis du début à la fin. Voilà, Awabiso, tribunal des artistes. Ça fait plaisir de savoir que Boutali Bisso, merci pour nos commentaires. Vous évitez vos commentaires à Belgique. Commentez bien. Ceux qui vous êtes d'accord, nos propos artistes à tenir dans le plateau. Yo mon chaka commentaire, il y a bien. Vous avez son numéro. Bengaye. Ceux qui parlent bien, n'ayez lingaka. Encouragez en tout cas. Et ça a vraiment plaisir. Trezeguet Douceg, un grand plaisir. Et vous avez émission qui est bien. Nous comprenons la souga pour réalisateur extraordinaire au signaler. Merci. Tout ça qui pénal ta fala. Ta fala. Est-ce que là ça salide? Oui. Est-ce qu'il y a vraiment là salide? C'est ok na bien. Style au babé na rock and roll. Kasi na fana na selos rami. Robi. Na fana na selos rami. Wana na finga na salide. Eh, oui que maman t'es sûr ma casse hein. Asa poli. On peut venir au finga nzoto maman na réseaux sociaux. Ouais banati. Finga ngidi si frère mutasala nzela po bango ba ya. Yo obiki ko 07 azawa te. Yo mission na be yo kasi belga na sepela no isuma bango sala. Na rappeler na zonga na opana yo. Pona beto pembe. Yo ka mutu ka kelenga na joka bise ko 07 na tindi bazala kuna na ba belgado. Ponga na kuma na tala ki na nga poto no ko na Nixon idea. OK. Abe na nga te Trezeguet Douceg doser ba activité pour orchestre na biso la ki. Musicien oyanga jamais ko beta na. OK c'est nos sous. OK. Moi, la préférée quand on a petit na biso fogo. Azala na Congo, na son père na ye, père ben sa petit fogo pour moi na besa guitariste. OK. Petit fogo là et ba obeta na Alpha. Na moni fogo là ke kuna po kuna na ba jar mo so kanga na ba tuloka ba tata ko be ba be. Chance que tu fogo azongi ya. Zonga moi moto de qui a compris qui était pour les amis disciples de la salle qui m'a là. Donc ça on a vraiment les gens vont passer. Douceg, vous avez rappelé moi trop dans Sampal. Pourquoi vous avez moi trop? Projet anime. Moi featuring, moi. Sampal aza soda oyo ayebi ke Douceg ana grand chanteur en boka. Na ndenge ya lingelaka ye mpela. Esenga afaza mpenanga. Mais aza grand chanteur à tripa. Chanteur à tripa. Oui, mais il va faire dans le bac ou gang moi trop par rapport à Yoye. Tu cries tellement. On vient dans la. On commence à faire dans la wende. T'es on a bien fait là. Ouais. Obi? Ouais. Bah coulou tu attaques une simba ça fait là yo. Ah, on va faire on va faire tu vas faire dans la. Donc ce n'est pas n'importe quel pour bien faire dans la. Pour la musique, musique.
Mot de la fin à toutes tes fans et puis à retenir pour l'émission d'aujourd'hui. Mot de la fin. Ici, merci à vous. Nous sommes dans l'émission de plus suivie la capitale. Très bien. À Wabissou. Émission où ça va très aider vous suivre dans l'occasion de rien à l'Ebana. Ok. Émission où les gens tata soyez à l'Ebana. Soyez bien. Comme il y a Des micros comme il a ta fala ta fala. C'est bien tata. Na ligue d'agété. Ils ont dit ah yo le baba bilo balo finga inga ya mama. On a la caméra pour la service. Pois ça qu'il a maquillage mon frère. Ils appellent balasuka pour mal vivre na ba commanda. Nazana bato maele. O ngana ko ebiso no kan toka sa bato maele. Muto zo di mo manquer à la niveau na yo té. Les yo beta na ba junior belgado au kotisa ko tu désordre. On ça belgado c'est pela na zonga na opela kana. On a beto no opela. D'être le qui n'a parti. Les belgado c'est pela no te poyo mutu ko comment na publier. O zo ba 07 bota liba no ebi ko yeba te ba sampa ba ta poids. Na ko finga mais na finga te po. Les émissions plus suivies dans la capitale. Bafan na yo ba retenir ni na passage na yo lelo na Arabiso. Bafan na nga vraiment po balinga star amboka réservé le souhait ta fala ta fazer c'est moyen ni to ze la tindi katsanga. Tindika chakal. Na tindi katsanga pe to zo ba ba tuno soto yembe ni vraiment. To zo linga d'ici semaine wana po to lindo fechar ba isala na studio. Ba moni a considérer nzembo na yo wana. OK. Numéro à moi, numéro à moi, ça m'a sous pour la bateau. 958. Dans ce bateau, banga pe bazali bani ni bien des années. Voilà. 958. 958. OK. 754. 958. 650. 754. La bourse sanitaire a dit non, il m'a la montée, m'a dit maman a bombé na triomi. Responsable héros. Vous avez première mission pour moi Sinaï. Banga. Les arrêtés. Rien. D'abord, félicitations. Bakimba fort, on va avoir si fixé. Alors, c'est pas si pas si battre à vous, on va s'en avant. Bah, tout est. Bah, ça, c'est ma dédicace. Donc, il a son asuka. Mais derrière ma coulou. Derrière ma coulou. T'as fallu ta phase Kimbangu Bomoko, tous les changeurs à Kimbangu Bomoko. Yaspaga. Venangai akati papa ya kilamba kiashi. Balobi na sepeli penga na moni bana basidi si classe leader miki kuna na siège place de souega répétaka. Tato zata na guitare te. Ozata na kombo te muto finga niveau na hotel. Voilà, il était plaisir de savoir que Bolanda Ibiso et Bandele Kinosuka. Merci à mon sponsor Roby Visor Aigle, merci. Merci Nano Sozo Sala pour nous soutenir Biso. Merci également à président Zidane OTK qui colle très très fort. Merci également à Stella Soie de mon Pierre. On l'a bien pour Stella Soie de Ossala bien. Merci à Maman Hortense, mon gros manette, l'ingratitude est condamnable. Ce moment où on a manette, ça bien, ça dit les Maman Hortense, mon gros manette. Vous aimez, vous commentez, vous partagez et surtout vous s'abonner à Miss Girl Télévision. On a raté mon puté. Libanga ba mona kipamba ya molelo simbindako. Si m'appelle Bosso na mona mon puté. La banda qui course na tali be muto ya peka raté. Bondi ma te Miss Girl ou rien. La tikeli bino très aiguë du soleil. Je verrai que tout c'est la biso. Mais au même biso na balomo boye ayo moko be improvisation. Obosani ko kwa motu na ngape Blaise Mbasi. Ah Blaise Mbasi. Pour mikolo Blaise Mbasi to ça même moral. Voilà. Batu balinga baya bakabola. Bakabola bino na bisiki. Émission Blaise Mbasi pena ko bengisa yo. OK. Kuna pe tozana pe na ngape shikandi ya Jema. Champion pa Melody Kofi Amoka. Maître 113. Maître 113. Luanda ngomba Golgotha pe na Brésil na DJ Care 12. Na DJ Care 12. Voilà mutu na. Sikote na bisole to bandi ba makamula ba DJ Care 12. Voilà. Batita bazala. Zambalola. Voilà, on a participé pour monter à les déclarants les plus crédibles, Pablo Kimi, on a participé monter à peine oublié les Gabonais. Voilà, il y en a déjà des bourseaux. Sénateur Nzambé. Le seul fantôme qui sourit et parle du sang touche les guerriers. Il y a Patou Kiama, lumière il y a Moka, lumière il y a Lemba, Patou Kiama. Mon ami Christian Lombi, disque dire Nyompi. Et Mola Masamba, Lemba Oye, Mola Masamba, Mola Mokonzi. La pression mote, si vous allez dans ma raville, Zola, ma mère, mes parents. Alors, Natike Bino, très aiguë du swag, vous proposez de mon nom. Oyo Sengit. Donc, Kota Kota Nabiso, Radio Montouye, Nabiso Sosa Nabisoni.
Tous les gars ont parlé de Souza. Tous les gars ont parlé de Souza. Ngaki na ba. Yo qui? Ngaki. Yo no hotel ma vie. No hotel ma vie. Para so. C'est le avait bizarre la so. Junior de mwana muito. Tafala tafazi. Ote tumba la poule kamokabe. Na plagement. Francine yanga mon ami.